Sir, ebi me waza na sene biso. Mrs. Me waza na sene biso wapi? Mama Shushu. Nina kina hotel veni buma. Mama sene. Mukuru mustang bai. Kevin. Eloko supe bangi singa. Polo fandi singa na ebi singa ke. Mama Shushu na yale mubali le patika ngine. Na bandoto sunga lotaka. Yango nde ebangi singa. Nous sommes là, mon maman. À la tu vois les par la tu veste. Donc nous surtout Kevin, au bon blé nunga, oui oui sanga awa. Kevin. Nakita. Mama. Yaya malé. Mama mkola kutoka. Yaya kupinga te. Suba oyo. Pardon mama. Mama pardon. Na tuni yo na loba. Aloba. Mkolo ana. Oye senga kina pakolo mafuta nangu. Bosani. Yo. Bali bomba. Nani bomba te. Yo ngoba na malaki. Parce que répondre quand on a question. C'est là. Non, pourquoi vous supportez? Il y a Kevin. Talanga na ebisa o. Allez. Mkola isanga pakola mafuta mkona biso $50. Esa kosi. Ngai. Yana banere bandi mwana. Omata banere bandi mwana. Ngabana aja mwana ake pakola mafuta. Omona ko tamu mwana. Na data yo no tuzabona data yo. Na data lo baka na data yo. Udete ngadete. Na data eh. Sir. Wani bomba. Dala ina sima. Abeta tatouage fleur. Ngai. Sita koloba poto. Pas comme ça, pas jusque là. Nasengi yotambwisa ngai, nasengi yozala na ngai, atango nyonso nabelelaka yo, kolo yobomanga. Nasengi yotambwisa ngai, nasengi yozala na ngai, atango nyonso nabelelaka yo, kolo yobombanga. Isayo onzimaranga ebombami. Osana kombo nanga Sir Gladys na ekopesa témoignage nanga na oyo nzambe ya Osana asalelinga. Bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate. Lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te. Bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance. Na kene kotambole pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur. Bande ko babande ko senga nga ka se bambongo kasi na silaki kozwa
délivrance te. Lorsque naye kokutana na prophète Moïse alekisi nga na délivrance bandeko na nga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka mpona mbongo wana bandeko lolingi na nga ekoteka échangeaki nake kosomba biloko na nga pour la première jour nasombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi nayebisi bango na simbikisi te kasi naleki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa ntango alekiseli nga ngo délivrance yayebisi nga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye namoni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango naye kokumisa mone na nzambe na kati ya ozana bokozwa badélivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris, na lignaki na partager na bino témoignage na ngai concernant Musala. Na banda kosala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate, mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamona nga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc na lingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobati déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makamuna bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout ko luka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto ngai Nazali Dr Trésor Mosio Ekuchu, médecin du gouvernement congolais et actuellement médecin directeur dans le centre hospitalier Mosono. Centre hospitalier Mosono, idée nango principale pour salema ezalaki nini. Tomona ki bandeko na biso mingi kozanga makoki bazo kokate kosala ba examen na ba appareil kili ba appareil opona kozwa ngo faut kende libanda mboka soit okende na ba hôpitaux o biso nyonso toyebi na ville ya Kinshasa. Alors biso tolingaki toti ya centre hospitalier Mosono na kati ya Bandal place oyo bandeko ebele bazangi bongo ebele pona ko se faire soigner na ba milieu biso toyebi mais kotela bango siko ba appareil wana mais à moindre coût oyo kosala examen wana mais na prix ya muke. Na centre hospitalier Mosono tozali na ba service presque nyonso. Tozali na service ya gynéco-obstétrique pour na basi et pour na basi opi bazali kobota. Tozali na service ya médecine interne, service ya chirurgie, ya pédiatrie. Tozali na ba appareil ya imagerie lokola ba ECG, ba EEG, ba échographie, ba endoscopie, ba radiographie. Et puis tozali pe na service ya prise en charge à domicile. Okoki kobela ozana ndako makoki ya koya hôpital ezate obengi numéro na biso ya contact biso to délégué minganga ti place yo zali po bazwa yo en charge tozana banque du sang awe pana biso pendant un mois ba spécialiste ya maladie gastro-entérologique ba maladie etali kokonda sang koyeba cause makila kosila pamba libubu kovimba ba gastrique hémorroïdes. Alors tobengi ba spécialiste wana bazali na biso elongo awa pendant un mois pour na 10 000 francs kaka okutani na spécialiste ya ba maladie wana akomona yo et puis a traiter yo na 10 000 francs na yo kaka. Notre adresse avenue Boula numéro 19 quartier Aboula commune Bandalungwa référence église Mangembo. Pour tout contact plus 243 82 053 25 52 85 00 120 22. Centre de santé Mosolo, la santé d'abord, l'argent après.
Découvrez rencontrepresquegratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontres amoureuses, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontrepresquegratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontrepresquegratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Bozali ebele bokolanda biso un peu partout dans le monde wana na tomboli vraiment babokolaka nyonso tout losako bisika bizwani bino vraiment bitando na bino eke mpona kolanda émission na bino babo Jésus ka tolobaka ete émission ndekolokokai na yo na ngai na biso nyonso tout esengeli na biso ete totalaka ete topartageaka ekozala vraiment malamu mingi tolobaka mingi ete émission oyo ezali vraiment kosangisa bato baso na tata Nzakomba ete ndeko oyo penda bisike ofandi ozomona ete makambo vraiment kosala ezali malamu mingi te luka elongi ya Nkolo Yesu Kristo Masiya ekozala vraiment malamu mingi parce que Christ azolinga biso ete tozala na nzela oyo ezali ya solo mpe bango toko ezali nzela moko ezali kitoko mingi kati na biso yo mutu oyo nanu oyambi Kristo te lokola mokonzi mpe mobikisi ngonga yango oyo ebeti na etando na yo ntango yango oyo ebeti na kata motema na yo bandoto kolota nzambe akoyelaka yo ntango nyonso ete otika pena makambo kosala tika tolobaka ete Nkolo Yesu akoya me Nkolo Yesu asala ya deja na kata motema na yo makambo nyonso ozosala mitala eske na osala malamu eske na otambola malamu eske na otosa pena makomi ya Nzambe est-ce que na otambola vraiment na volonté ya Nzambe est-ce que nga pena nde naza pena boso na mitali pena bo bato bako benga nga pe mosanto mitali penza obi etamboli na nga ya pe malamu liboso ya tata Nzakomba esengeli na biso vraiment to mitala ekozala vraiment malamu mingi parce que ete tata Nzakomba bisika azali alingi ete biso bato totambola penza na se ya mibeko na ye oyo ebengami makomi na ye ekozala vraiment malamu ke Nzambe ya pambolela ngai babokulaka baso bakola na ngai oyi bokulaka ozali noko ozali kana ozali oya biso iso bisika nyonso tu noko c'est-à-dire bandeko nyonso to bazali zinga ya ekolo biso tozali te apesi bino bamambo tipe losako bisika ezali bino Nzambe langa pambola bino sona kimongo tobaka ete soko pesi bokulaka moko mboto bi bokulaka losako alobi okosala nga misu na yo misu na nge komona ça dit beaucoup tozonga pa Christ ekozala malamu. Merci na équipe technique ya Shobiso Télévision, merci à papa Eli Sinandoko, pourquoi pas à papa Monsolo, merci beaucoup mami Monsolo, que Dieu vous bénisse abondamment. On a pesi beaucoup la nangai lo sako bisike zoamio pour maman Charlotte depuis Montréal, pourquoi pas à maman nangai Angélique. Vous êtes tellement nombreux baana mongo nyonso to tuka lo sako lelo na décider na pesa baana mongo na banoko na biso ba tete la mbote na bino ekozala malamu mingi. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Yaya, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien. Très bien. Bien. Ça marche. Comme honneur. Kevin. Kevin. Kevin aux âges? 17 ans. Pardon? 17 ans. 17 ans? Aux autres totalisés, tous autres totalisés. Et déjà, c'est qu'on a 4 mois. Ah, au Coxa qui 17 ans, en 4e mois. Ok. En 17 ans, quelques mois, d'accord. Au prière. Au prière, hein? Wani. Elote. Elote. On a pas glissé. On a noté. Pamba. Il dérange à vous péter. Tiens. Non, normal. Ah.
Ok. Mais on permettre ngai na ngana yo lelo. Tobe sanza me merci. Merci. Ato sala ngote ko sango lelo. To sala kasi. Merci Seigneur pour ces moments si merveilleux. Nous ambalola tout ce qui moment on a katalobo konayo. To pambol bande konyo surtout bazolanda biso. Bisika baso Seigneur, yo ndoyi ba problème ba souci ba difficulté na bango. Bikisa pesa ba solution. Tout ce qui mboka Congo. Amen. 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 OK, mais on le va appeler amen. Loba. Ah, d'accord. J'aime ça. Wana ton sola sima. Ni ne memio ani. Lo miminga a. Okoma tamo voir zala les. Hein? Lo miminga ka a. Babuta biso ka ngana yana nga mwasi. Mama kufa kutikala na père. Père akenda ba voyage. Akenda kusoma biloko ayote pour a. Mais bakina na camarade naye. Afa kubakini bayaki pa biso bali. Ako baki. Après quelques semaines tumoni to bakende naye ayi nda. Aho pesa biso message mo mabi. To kende naye papa na bino. Zati. WhatsApp sundeni o enmitio atika na mai. Atika na mai. Sala accident atika na mai. Donc bateau dindaki. Bateau dindaki. Abando sa musani. Ablo sombo ambisi oteka ambiso kauka oteka ando ke zongo côté Équateur. Côté Équateur. OK. Bon siko bazaki moi makasi babiki super batika na mai. OK. Oh là là. Et puis ça biso passe. Et mincho tikali kangana ya na mwasi. Après nina boye na tsana pe ba venu. Après ton botikali, maman zala été mama kufa. Mama kufa. Imta kufa liboso. Aseka akufa balanda ni na papa to wakala. Wakala. Papa mama kufa kala. Kala. Ande botika. Muke penda. OK. 9 mois. Ba 9 mois. 9 mois, tika na 9 mois. OK. Wana babetela ke lisolo. Babetela lisolo mais basi senti na suka te ninga kufela. Ba biso ka ke mama kufa. Vi 9 mois. OK. Ndio tikala na papa na bino. De mutu akipenga banda mwana mke asokolinga latisinga akipena nga swena nga nyonso grande sœur. OK. Papa pe nicho azape suti. Papa zati. Lesko botikana na grande sœur. Boza ko évoluer ndeni kasi. Ngane mutu katiamo wa vernis mke. Oza mwana vernis. Mwana vernis. OK. Katiana pe mwa vernis. Mbongo na pesi ser et pa bakisi mwanda maye tuluki eloko tulandi siko ata veni na veni na biso oleki quelque parcelle mais moi bazalana na taibe mingi veni. OK. Et na taibe veni. Donc c'est-à-dire cliente na yo. Cliente. Na taibe veni chaque fois que au moins au vernis et 2000 fa peso 2000 mais ya peso 5000 ba 4000. Amsa yo kila koma wa. Ibone ko lekela nga. Ya kizamu komo apesa ngo 10000. Ayima mila sikru. Yes. Chaque ina tia bon zaki jour moko. Ayisinga o pokola mafuta na moko. Ina tia vernis wana. Abiso pokola mafuta na peso $50. Ngapi amuni $50 na lengi $50. Zupe akoti na chambre landi ngakuna bondo banga mais explique ya mubalika zupe mafuta na pakoli ena pakola na akuma mo simba simanga sima moko tokome mona mbitu bokwe na mbitu bosali makamona papa mama basala to salaki bosali na serana. OK. Donc na sita tango tu isili na comprendre que tenir tindenga après moi je 50 et puis $50 c'est sûr.
nakei nakei na ndako sera patungo tie uti ba vene je pe mambo ndam na pesi deuxième jour abenga susu o venez baby out bungisa na kesu kuna na bungisi apa lobi o toke na chambre to passer rapport bosa suma mbosala ki na pesi ko $100 $100 Atay premier jour na so $50 deuxième jour na mati $100 eko edinga pe na suma bilamba na kipe pe moi serre cancer comme on a ce copa vernis faux na ko mona ngofo comme on sepia na $50 so na ke kuna o mo zo ka $2 ana ke kuna pe na ndimi pe na ndimi to passer pe abinde aboy ne komi boy to ko mo sina mbali soko ndimi yango yo mo bondo mona biloko mona ba cadeau ba iPhone elo pamba panao abi me oyebi songo mutu te atuna so première fois to sala ko yebi songo mutu ngabina yese mutu te abi ne abo oyebi songo mutu te oui to sala na bisongo pe to sala ka to sango ta ba 5 fois yo na ser wana c'est combien de libala so sali pe mo pe mbongo bilamba na bola ta kutu mabe me na veni ba komocha bisoka veni ba komocha ngaka aveni pe ba comprendre que c'était mal échangé eza ko tamo ko tu fona nga veni ko te kitaki mais apesa nga fambo na so va bilo va belé na beti pe na kiosque ota verni na ba coin veni na coin veni ota kiosque na coin veni d'accord on t'a kutu mesa mais ikomi ma kiosque mission pe na mission bien mo TVP ok ba système ane komi trop ata na veni na biso ezali to na tsango après ser abinga aisinga na yuki ke mère otake veni wana dans ser na yo grande ser na yo grand ser ok abinga moni mère otaka veni wana otaka veni mingi wana na yuki pa ya ndeko mobali naye ke ndi mobali na kufa bongo eza ye mutabumai aza milimo mabe sorcier doki ye mutu abomai po atikala na bomengo nyonso mobali ok po famille na famille mobali ezwa te o comprendre non comprendre vas-y on se comprend ayebisinga bongo apalobi komeka kasuku na kutia souvenir na lobi te bosola te me kokenda kuna neti so moni epesi mbutu me neza bon aza sorcier mo munene alia mobali ni pozwa momengo na ye lekeni nga ngamo pe nafandi ngamo elekeli nga na bandoto na komolota ndoto epa na ye na komolota omona lati voile nga na lati veste omona apesi nga libuka lobiyaka tobalana okomi mobali na nga bandoto kaya mabe naamona kai omona ke mingi na bandoto wana première ndoto deuxième ndoto lotaki ezali deuxième ndoto ezalaki topase rapport na mbika wana nayo na butu na deuxième ndoto ok troisième ezalaki nga na bando kima yalanda nga na voile ok nga na veste yalanda nga biso kima yo c'est-à-dire olotaki mingi nalotaki mingi so nakosi misuku ekudu na bosani wangu na baloti yango kokati okipete mais ndenge grand sœur alobi tonga grande sœur ayebisi yo moko ozongi na bandoto nazongi na bandoto esalenga bien te ok tali ndenge abomaki mobali na ye nga susu oya osanga mabebwe epesi nga mpasi sikoyo la sœur yango tantine yango aza mokolo na yo mokolo na ok ye mwana liboso nani te grande sœur na yo te sœur okenda kotia verni bokoma aza mokolo jeune mama akuna okasa nde oloba sœur mosusu akoza mokolo ata bango ba 3 ans jeune sœur mama dans tantine en fait tantine yaya
Mono mona tiki ya zamu ko makasi. Mana tela mbongo. Ah? Tela kambongo. Yo bandota anu kambongo. Ah. Sikoyo ndekwango okenda otsa verni. Azaka yemoko? Azaka yemoko. Abota te? Abota te. Est-ce que yo yebiso abota te? Parce que busola mwana te. Na to so te men ndinga mona. Omona mwana te. Omona mwana te. Ninde ko kute mobala ya te. Na omona ke ga yemo. Na mona ga yemo. Obongo yo mondo sala verni bongo. Est-ce que verni pendait après 2 jours et ça là? Bon, on va comprendre que Kezaki est le mot wana verni on va tirer le lot après lobi banongo. On va comprendre ngana na kambongo abengi yo ya kusala verni. Otika te ngana na kambongo. Bonga verni ana. Et l'on reçoit bangi sur ezali bangi singa maloba grande sœur na ebi. Ndoto kuna bono kipena ngo tiponga asembe na ngati ndoto c'est normal. Na acha ngo mpanzi mais tango cancer ebi singa makamwana ke ayoki epa muba epa nde ko mubali. Alobi ke yazandoki. Alia mubali po azwa mumengo mubali naye. OK. Mais ebi singa bongo Nakipengo va verté mais elle a fani ngamona coin des ara er moto zonga na ba réflexion na fani na coin na raisonner na mandoto su ona lotaka iselenga bien ça que bien ti iselenga bien et pourtant nzamba ya kolobela na ndoto yo comprendre te taka tukina biso est-ce que solo li de la grande sœur non solo na été donc c'est surtout bien la grande sœur za poso solani bozaka yo na grande sœur ngakana d'accord mais na yebi que to solana yo to profiter non to zo pause hein to pause to vérifier de côté de la régie ce qui grande sœur aye et bongo to eba ndenge ni na okotsa e pour que oyebisa ba vérité oyo obombi. Moi, Mikolo Ebele. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve après la pub. Merci. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Bravo Jésus, merci beaucoup na bandeko nyonso azo soutenir biso, merci na membre soutien Bravo Jésus, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Comme nous membre té obengi to ko adhérer yo ndeko nyonso to aza motema malamu ya soutenir. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Bravo Jésus, merci beaucoup na bandeko nyonso azo soutenir biso, merci na membre soutien Bravo Jésus, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Comme nous membre té obengi to ko adhérer yo ndeko nyonso to aza motema malamu ya soutenir obengi biso ekozala malamu mingi nzambe akozanga te kozongisela yo na nyonso tu oyo okokanisela bana biso baorphelin babiya na bakasi socio mosusu oza nango awa eza tellement ebele tosimba na main dans la main pour que tosala kosala ya nzambe du côté spirituel, du côté finance, du côté conseil eza vraiment malamu mingi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yaya obai kombo Kevin olobi oyebi nzambe te bongo te okenda mais oyebi nzambe mokenda na église te mais déjà na âge no 17 ans yaya
Je sais que peut-être un négo koleleli, peut-être, mais yo mo déjà soso koli bofo ba déjà ya moko ba nape moi prière. Omikata moi je pense que côté na bino wana l'église ezangité. Izana. Mais zali okotata na mo église moko prier oni ba makambo kuta na ngo déjà na âge no ko mala mokolo eza mabe Kevin. Hein? Oyo rendre compte na ngo eza mabe to loko ba no sala ngo poser na besoin mbo. Vous avez pas besoin de bon côté. Mais tant que on a un bon on est en vie. Ok. Est-ce que vous avez d'autres news soto lota kiwana? Vous avez signification nango? Vous avez été hein? Au monde comment qui maman mobile ya maman wana na moibu na bokili na so moibu. Ndenge po komi mobile nyabo. Oyoka lisolo ya ba femme de nuit na ba mari de nuit. Oyoka de ba tout suba beta masolo oyoka. Est-ce que ça arrive déjà que olamuki na tongo omoni pantalon de poli et arrive à Rayoti? Et arrive à Rayo. Est-ce que c'est ce que je vois? Hein? Et arrive à Rayo. Et quand c'est ça misala ya ba mari de nous ça butu. Oui déjà na âge na yo soki okomi déjà komona ba biloko wana. Si on pousse comme une impuissance sexuelle. Et puis on a un sentiment ya basi ya bon moïbonité. Pourquoi on a un sentiment ya basi ya bon. Et même ma instabilité oui éviter. Même à moi na mingi to solo yango. C'est aussi sia ouais. Hein? Babali so bobala ni na butu. Boza pena bana nzambe ka oya bolingo wana oyo kenda na église te wana aya pe olakisa parce que ndaza bolingo voilà bakotela nga grande sœur à Kota non ça va ya Kevin grande sœur à Kota. Nabi ke bilo muso esala pasi eza ignorance to tambola na ignorance ebele na moki eza pe mambo ebele to sto mona biso moko na bandoto kolo ya loba mais tellement toza na manque de spiritualité to ke na soka l'église et ko l'église eza osambela te osambela eza motema moto biso moto toza l'église. C'est-à-dire qu'il y a tellement aveuglement, ça tellement mancasse la vie à battre. Mais il y a Kevin pour l'année dans la prière et les cas. Et Seigneur nous kato sola non asima. Grande sœur à Kota. Grande sœur à Kota. Il y a beaucoup à dire la vie na yo ezebeli. À côté ko zamala mingi aiba quand même les qui na po basaka bango mibali. Soki aiba mambote ça pe na bien te. Bonjour Yaya. Bonjour Koto ozo banga boende. Kevin. C'est. Osani a. Prenez place. Hein? Merci. Kevin. C'est. Osani awa. Osani. Awa. So tike lui so mon espace. Pour expliquer pourquoi je ça. Yaya Komona. Oui, comment on a Sarah? Sarah. Oui. On a grande sœur naïe. Oui, on a grande sœur naïe. On va na rara bilo mi bali. Oui, toujours à son bali. Est-ce qu'on contrôle les qui n'ont bien? Oui, on contrôle bien parce qu'il y a des mamans et des papas naïe. Ok. Tu es sire. Oui, je suis sûre. Sire. Oui. Est-ce que vous sentez un changement moko soudain te na vie à Kevin? Te. Na vanda na leki nanga na mona kina problème monte leki nanga za bien za ka respect azalaka donc même souvent na kati ndako so uti msana yeye ina ndako j'assure oui na ça si na on que au santé lo monte na santé lo monte kana il y a Kevin par jour on gagne combien na msano à Vernet jour pour son salaire tamboli bien 30 000 donc 30 000 c'est qui fait so presque $10.
So musali tamu vuma. $10. Donc gagner $10. So musali tamboli bien. So etamboli bien te sala combien? 15 000. 15 000. 10 000 p. On a 15 000, $5. Ok. Bah 10 000 p deux fois. Donc moins de $5. Pour économiser un ça bon parce que je voulais comprendre. Ok. Yo le bio au comprenant et l'autre côté et l'autre monter na viande de konayo. Na comprendre l'autre. Et ma bimoti na ebité le bonini ki. Yo priya wa. Na priya na songanzila. Na songanzila. Bon me makete pour ani pour ya na sambela. Bon, c'est pour que ça au PC comme c'est toi qui église tenga non qui msana nga toi qui église non qui msana ngai. Yonga qui na église na priya pour na épée. Ok. Mal. Mais il y a Kevin a un secret moi quoi. Elle a ça. Petit secret. Nda yona. Na ye bien. Poto solo ni na ya va to kota. Kevin. Secret oyo za na ngobombelanga. Bosola pena nyonso. Na ye. Ça non me pousser hein. Ayo kota son ta kono lo babu. Isa nga son. Mena lo bonka. Obi mea waza na sene biso. Mea waza na sene biso wapi? Mama Chouchou. Mama Chouchou asali nini? Nakataka mpuse. Nena kina kotia eveni bongo. Mama Simba. Mukuma mustang Kevin. Baroma moi sans mon bâche. Nenga yebi soa. Yambala mo répété. Dans son mutalobi d'abord moi sans balle. C'est baroma moi sans balle. Yo le bako contrôle aller qui nous très bien. Loba ya. Eloko supe bangi singa. Olo fandi singa na bebi singa ke. Mama Chouchou na yale mubali le patika ngene. Na bandoto sunga lotaka. Yangonde bangi singa. Dès que nous sommes allés dans le bout, il y a un ya Kevin. Dès que nous sommes allés dans le bout, on a maman. Alors tu vois les par là tu vestes. Donc nous surtout Kevin au bomble nonga, oyo yebisanga awa. Kevin. So yo yebi kindo kya maman na wapi? Izala kande to vanda ka biso basi mamwizanga ate leki ya mobali na ye. Ayaka banda ko speaking ata mosa yana biso za kandoki alia yana biso alia bana na yenyoso tu. Vraiment ke benda leki mato po ayaka ko tsaleki leki no ayaka kuna. Leki na nga ayaka pona osamsala ayaka te pona mamususu. Wana seme kya ma. Wana seme kya ma Chouchou. Ndena ya na vandi sa leki il est après une semaine. Vandi sa leki na nga na talisi. Tala vite ozana mutala boy tala boy ndongo kenda kotaba verni na yo bisimba simba te eloko abata simba te sala musala yo osani ozo sala tala kina yo ki ma nana zaka boy paso kenda kotaba verni zaka boy na hipsa lekina donc c'est mec ma Chouchou lobi ke ma alia mbali na ye vraiment bana na emoko sala na bana vraiment bana na emoko alia bango boy na boy tous yango na ki na hipsa Kevin ni batela. Est-ce que ye mama Chouchou ye c'est mec mama Chouchou na zaina ba preuve oya ayebisa kiyo bon ils aiment comme na bango fa ya ki ka obi ya ibitile kinga kali solo ils aiment kebisile kina yo ngala kebisile kina ngaputo zaka biso mbali mais siko ndenge biloko basali soki eza ya solo ke seme kya mashuna alobi ke nani leki na yo azana ni seme kya mashuna alobi ke mashuna za kindoki
Ce que ça solo que machu na za kindoki. C'est que faut à l'état spirituel avec na. So il déjà pour comme un niveau. Est-ce que yebi que yo le bien contrôler avec no bien. Yebi que comme un niveau que dans l'église. So moni mutazo lata na aola na butazo lota moi sta mbale ngeno ba. L'église ando ba sabino. C'est da kindoki. Kokende vite na kindoki te. Que c'est ça minimum, c'est même sous ces acquis mami wata même ta stilisaye boy na boy makaba ba so kebele. Donc peut ça ba signification ebele. Oui. Parce que yango na siko le ki no ayo yebisa. Yo lo surveiller ke bien, olanda ki la ke bien. Pour comme atina niveau so pour ana yebisa ngate wana ndinga na wana omona. Zo mona. Pardon, ceux qui marchent na komi à kota, pour na bien ça qui est. Biso to linga so lobela mutu likambo wana, mutu wana zala wana. C'est vrai de quoi ebisi biso aza mwana muke, ebisi biso makambo. Oui. Mais moi ben dit ça pesi déjà sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de notre frère Kevin à son âge. Biloko va faire neza makambo belé, mutako simba pe akosa pe boye. Kosa ba manzaka na ba biloko ko ba sida ba biloko ana nyonso tout pour ba verni ba biloko ngo ba bongisa ngo te ba désinfecter za te ka wa saleli o ba maladie mama shuna kota o maladie ba biloko nyonso tout wana yo le boss fait aller qui no bien machuna bonjour, vous allez bien, prenez place. Te tobengisaki yo awa. Tobengisaki yo awa. Oyebi Kevin te. Oui, aza mwana verre. Oko permettre nga muke ofandi to solo. Ok. Oyebi quand même ndeko na moi sinon. Ah, bah on oye bandeni ozata ata morto lo bake monaka kwesta ngati bon pona ke no wa obela tanoni ya manene non epeli kinanga ekino yani tala neti da peli kinanga oti ya tika no muto afanda na kita mama ya malembe yo de doba mama mkola doba ya kupinga te suba oyo pardon mama pardon etelo fa saite yo de selo ka saite oti mama fanda ya tika na to sololi te tika na to tune mituna pardon ngape no yeba yo s'il vous plaît. Limbisa ina pardon pona nga limbisa ya se calmer no mamuki nani mama shuna pardon eto bendisio awa na makambo to linga to tuna yo ponde ko pena tanga bane ko yebisa nga ke o ser moko boy akaisa ba ser 47e so azola na ndeko ne ya mwasi tong na moni yo penza na nga moko ne na vanza nazoka ta soni otunu makambo na yo kana soni na ninga na comprendre forme na ngote elekelinga ya Kevin pardon na ningebi mamunoko no moko sana mukuse makambo za ina poso yebisa mashuna en face comme ça yebisa yo Kevin na avec comme ça Sati. Likambo sati. Wala ni ngavenite me likambo sati. Nda, na comme ça. Likambo sati. Na tunika sosi likambo sati. Nana sali comme na yo. Pardon maman. Moi non kinga ko sali comme ni. Ça c'est so comme on a comme ni. Ba de lo pesa nga. Likambo sati. Denga ta passe. Bon Verni yango comme un équilibre à dollar. Maman ala ko ne pas na. Ngade alile pana. Ntandele pana na sana. Nakabi mote. Ngade alile pana. Nakabi. Ah bon. Ngade alile pana. mutema la manini yo tika ba mbele no basola pardon.
Pardon. Loba yaya. Avant on a loba, il faut loba. Avant on a loba, yo loba déjà. So yebi likambo. Kasi soko yebi likambo na ye loba kaka te yaya. Omo ko no ko miki tsana asha bana o aromanti ko kaka. Na tuni sona loba. Na tuni yo na loba, na tuni. Aloba. Mkolo ana. Oye senga kina pakolo mafuta nango. Bosani. Wali bomba. Nani bomba te. Yo mo kana malade. Kasi yo répondre kana ba question. Zela. Non ko supporter. Ya Kevin. Talanga na ebisao. Chale. Mkola isanga pakola mafuta mkola biso $50. Aisa kosi. Ngai. Yana banene bazimwa. To pasano pe wa. Zoba yana ya yoka. Banene mwana ona yoka nini? Na yoka nini? Omata banene bazimwa nu. Ngabana aja mwana ake pakwa mafuta. Omona ko pami ngumana. Na detail no tuzakuna detail. Na detail lo baka na detail. Ku detail nga detail. Na detail. Aisa nani? Awa nani? Awa. Na nini? Bete tatuage te. Ngai. Wali boma. Zela. Ya. Sir. Wali boma. Dala ina sima. Abeta tatuage a fleur. Ngai. Zela. Dala mama. On se maîtriser la parole. Zela. Mashuna pardon. Yaya pardon. Pardon. Mashuna fana. Wewe na maleme na pe nombo. Pardon, machuna pardon. Yo, Pardon. Est-ce vrai que Bobimana moi? Na yebite mona suka na fe. Na bi venyo ya chaka ngai. Achaka na point. Siko na kwe kuna ne sika ya. Bimana nga. Ya lo be. Yo, Kindoki. Siko mama. Kindoki. Ya mona Kindoki. Allez bata. Komeka kotete. Pardon. Kevin. Mama nga na obeta mwana mama. Pardon. Sula yaka. Botika nanu. Basta mosta mbali bwende. Yo fana tika ya. Omoni passe na fana. Bon profiter na vina. Mashuna fanda pa. Bon profiter na vina ngate yona ya no passe no profiter na vina. Fanda na. Bon biyo botika no ngala. Botika bonga na vina ngate. Botika na. Kevin. 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 Mais na o comprendre moi no te. Kevin fana. Na ibini. Mashuna tika na. Na ibini. Kevin. Na ibini. Yo. Ko poser question pour. Yo. Na ibini. Yaka mama. Yaka. Pardon. C'est la pardon. Pardon, maman nangai. Maman, soki eza makambu oyo bano bazokosa te. Ndeti mwana azokosa yo makambu eza makambu soni. Na age ya Kevin,
aba lolo banoko yo za tatouage na sima mukongo yango moninga na yo kangai na malembe ngai nazolinga kokotela bango te na pe na posa kokotela bango te mais toluka to trouver solution so ko permettre biso toza na servante na biso moko pardon maman yaka ita mukie ita pardon Maman Fanda. Bonjour maman héroïne. Maman. Makambo eza mwa matata. Nayebi ke oza wana par rapport à makambo nyonso to ezoleka na. Mais nani maman na biso, mwana na biso alobi ke mama aza na tatouage na nzoto na ye. Grande sœur pa lobi ke ndeko na ye ayebisaki ko ozandoki na yebite so ba peso information ke ye nani aboma mobali ne na kindoki na bango nde et puis alia pe bana na ye na kindoki ya koma olota ka bandoto na ye babimana ya pesa ke ba $100 na ba $50 mais poto sauver pe makambo oyo mama Shuna est-ce qu'on permet biso to Nana tete te pe jamais toi maman Fanda Castor solo la kato trouver solution biso biso mama bango baza bana bandoki kindoki na bile pa na ngai bongo ko faire vina na peso maloba mama Shuna pardon mama somo na ta servante liboso na hotel ata moi respect wana mama Shuna na peso na mbote jwana no kimia mama jwana no kimia mama Shuna est-ce que ebi ke Kevin aza mwana na yo Joël rola mwana okoyi ko lekisa maloba te ya yo merci na makambo nyonso Kevin reprocher ne l'autre nebelo oyebelo ya Kevin makambo nyonso mama Chouchou na lobi oyebelo kote to ozolo ba solo to oyeka posa sa so ba aventure oza basinyo ezo lakisaki oyebi ebi neti basinyo omona inga mukolo omona inga mukolo nini omona ki mukolo nini yo otokole nga parle nga mafuta ngai yo ni pomla yo oita na komsa Mama pardon. Mama Chouchou. Kamunini mama. Obeta wati. Pardon. Yaya panda. Mama. Innocente na makambo ya Kevin panda. Yaya, calme-toi d'abord. Attends, on a respect, nanga, calme-toi. Ya Kevin. Maman Chouchou na banda nanu. Pas comme ça, pas jusque là. Pardon, c'est Dieu. Chuna. Banda. Ya Kevin, calme-toi. Aza maman, calme-toi. Ok, maman, merci. Ceux qui ont le besoin de respecter, merci. Ok. Merci pour le besoin de respecter. Merci. Donc, le besoin de respecter, tant que Moussa Nzambe, calme-toi. Maman, s'il vous plaît. Oroiko se calmer, mouké, maman. Apaise-toi d'abord. Nabi koza monter, ça non kimia. Nana poso zo non kimia pour te trouver solution na kimia. Ya Kevin Kolobal soute. On a respect ya Nzambe. To se calmer. Maman Chouchouna pardon, tika. Maman Chouchouna.
Po na nini ekoki kokoma na niveau ke mwana mukie lokola Kevin na âge ya 17 ans a manqué au respect ce qui oyebi likambo te. Mama na ebele oti. Oyebi azo agir lokola déjà nzela ko sala ngai verni do moninga camarade na ye amoninga moninga na ye ya ko kosela ngai donc ngai sina tena ba yo ko sala na ngai. Yoka mama Chouchou na yoka. Mama Chouchou na yokanga. Yokanga. Mama Chouchou no ko yokanga. Mama Chouchou na yokanga. Yoka, pardon. Ok, merci beaucoup. Na le bibe mama Chouchou na. Oyebi ce qui moi na muki azo manquer mon kono respect, c'est que mon kono fongola qui porte. Maman la fongola porte morote. La fongola porte morote. Le mwana so manquer nga na minute. Donc pona nga na sekisa kiye, pona nga na baneto sanga veni do moninga. Donc zoba moko boy. Mais na yebisa ona hola tayo. OK, mama Chouchou na yoka. Ya Kevin tika, mama Chouchou na yoka. OK, merci. Oyebi le côté. Mais na ngina lo banoka. Mama Chouchou na yoka, s'il te plaît yokanga. Na ngina yebisa loko moko. To tuni yo olobi oyebi le côté pour que mona modèle Kevin azolo banayo, eza vraiment ndenge mobala lo bakala mwasi. Mais lokola yo olobi oyebi eloko te. Moye to ndimisa ope na makasi ezate. Mutu oyo asimbaka mitema ya batu ezaka ka Nzambe. Nzambe wana kande ya kosimba motema na yo. Jour okomona ke oya koloba makambu oyo oyebi na Kevin. Biso to yebi te Nzambe emoka convaincre yo. Mais loko moko nga na koyebisa yo mama Chouchou na. Si réellement si t'obligé te mettre aux supposé. Si réellement si eza bongo. Mama Chouchou na kosenga yo oluke longi ya Nzambe na buso. Eza bongo te mama na ngai, eza bongo te. Yango ngo na Afrika, eza omoni yo. Vanda. Mama we chika. Papa koya. Papa pardon, ya ko je la mama Chouchou na bimisa e. Papa bimisa e parce que to comprendre te bimisa e. Bimisa la biso e papa bimisa. Pardon. En tout cas. Yes. Continue non, ma papa n'est. En tout cas. Wow. Tout le bataille maman we chalobaka, il y a des choses. Mais il y a des choses maman. Il y a vraiment des choses. Il y a vraiment des choses. En tout cas. Bon, il y a Kevin. Olobi vérité parce que ozalaki convaincu ya koya ko dénoncer makamu ozaki ko sala ya ko bata masake ndeko na o ayeba. To féliciter parce que oboti courage wana. Mais eloko moko na opeso conseil. Omonika ka verni oyo teka na coin. Olobi par jour o gagnaka 30 000 francs. Et c'est déjà moi mbongo oyo ko sunga yo, oluka mwa lipapa, oluka mwa eloko kolia. Ko envier ba mbongo ya ba mama. Oh, babenga kabino tianga verni au monde a peso $50, a peso $100, ozali emporter na mbongo wana. Tango yo moni mutu aza mama oya boti yo. Azolo bana yo zwa mafuta pakolanga. Réaction ezaki nini pona nino kima kite. Pourquoi pas okima? Oye bise ke mama ngana ye kosala musala. Na yete pona pakolo mafuta. Mais on dit ko bimana mama mukolo oko uzabe mkoko na ye. Vraiment. Mais on dit ko bimana ye à cause ya mbongo. Siko oyebi place vi na we kei. Tanongo lobi bandoto zolota. Bosali mariage et si maman abali yo spirituellement. Donc ndongo za noza mwasi na ye bosa déjà lié. Alliance c'est ça la bi des gens entre yo na mama Chouchou na. Ye ba yango oza mobali na ye. Yaza mwasi na yo. Et ko ça peut déjà baboti na ba on na monde amonida. Boboti na bino peut déjà bana. Ozui babila kelima be oyo kana kite à cause ya $50 ou $100. Peut-être étoile na yo azo sale la yango. Yango o mona jeune garçon a koli lobby musala te et loko malonge ezate libala te. Po oteka déjà étoile na yo et père maman moko a sale la ba chance. Et loko na ko senga yo po na yo ko lobi awa osambela kate. Po mwano ya sambela kayebi Nzambe akokima lisumu.
Joseph akimaka lisumu ndeni mama wechi na age ya mukete oui tant moi ça ya Potifar aye ko kangaye akimake alongoli même lamba tikene lamba pourquoi pas yo sarango parce que oyebi même Bible était pour sambela kate c'est ça conseil na koyebisa yo ndimela na nzambe ndimela nzambe pesa bo mono epa na nzambe 17 ans eza age belé Jésus abandi ko salela nzambe abandi mission na age na 12 ans yo za na 17 ans pesa vie na yo epa ya nzambe eloko to kosala pona yo est-ce que on dimi ko pesa vie na yo epa na nzambe très bien on dimi soko ndimi fukama on dimi ko pesa vie no mobimba pusana pembena pusana pona ba séance à délivrance to ko programmer yango mais to yambise na Jésus Christ simbanga na loboko. Seigneur, merci pona bolamu na yo na bomo ya mwana na yo Kevin. Zambalola yondo simbi motema ya Kevin aya nesika oyo puke aloba makamu oya bomba kina motema na ye. Lokola andimi ko bimisa maloba oyo. Yolobi si vous confessez vos péchés, tu es juste et fidèle pour pardonner. Lokola ya confessé makamu nyonso yebaki na kosala. À cause de l'ignorance azalaki nango, à cause ya baposa ya nzoto ya bambongo ya mokili oyo, Seigneur a reconnaître ma benaye. Alléluia. Et loko na kosenga na yo papa, mawana yo ekita likola via Kevin. Kitisa mawana yo na bomo ya mwana oyo, pona yebike yepe akwe isami ne kobo, asali makambo eza dinete, lelo vina ye koki kobeba, étoile na ye koki kota na utiliser, a cause acte yebi na kopose, mawana yo likolo a vina ye Seigneur, kotangela ye mabunga te, kitisa mawana na bomo ina ye, o raba sandalabo, sarike yaba, rika yaba sandalabo saka, alléluia, rekaibe sandalabo sandalaba, alléluia Seigneur, mawana yo na vina ye, mawana yo zambalo na nzoto na ye bobimba, rikari yaba sandalaba, rekaibe sekereya, alléluia Seigneur, zambalo na tikete ayamba yo, na motema na ye bobimba, na ningi yondo kota Seigneur, yo lebe otelemi ne kuke, otani kotoke, oya koyoka mbela fongoli porte, pete yo kota Seigneur, okokota pe okovanda, lokola yandimi ko fongole kuke Seigneur, yo kota na kata Kevin, yo kota vanda na kati na ye Seigneur, pour qu'esprit mon côté malin, et je contrôle ya vie na ye, to pesi au place, kota na bomo na ye, na kombo na ye sunde tolobi, amen. Amen. Zamba pambola yo, kaka ndingo ndimi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vandise na motema na yo. Na sima ba délivrance, il faut jouer baptême. Il faut ba baptiser yo. Ozo kanga, il faut ba baptiser yo. Comme ça, okoma une nouvelle créature. Makamunyo soit kalesa nini echola na mai. Na mutu na oko kanisa sute ke obimaka na mama chuchuna. Bo sana yango ko banda lelo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Grande sœur, merci. Hein? Merci beaucoup. Mais ndenge maman prophétesse à lobby, il faut qu'on luka kolande ba science il y a délivrance. Mais c'est vrai, il y a Kevin, regarde-moi. On tombe en esprit de mort. Hein? Hein? C'est ça. Et c'est à tekiye. Maman chouchou na teki déjà. Et osa déjà à côté. Donc on néglige délivrance. Voilà. Merci beaucoup, maman prophétesse. Merci beaucoup. Sakoli. Merci na bande kono so azota na biso. Bo tenir biso regarder. Soyez des ordres des autres kamakas fou. Ça non tout. Bande komsu bazaya ba serviteur wana ba ko maîtriser. Soyez pas siniki akei. Tukulandela ngo si mama ya motu ya va ko sauver âme ya mwana biso. Ndenge maman prophétesse a uti ko yambise Yesu, c'est très important na kati ya vie ya motu. Je pense que nzamba osale ngulu tango olandela ba séance à prière. Merci na bino surtout pour na bande konyo so bolanda biso papa Thomas akufeli papa. Akufeli papa. Vraiment papa Thomas bisiko zali mes condoléances à toute la famille d'abord biologique, il y a papa Thomas ainsi que famille mobimba ya Chebiso télévision to kufeli notre papa. Vraiment c'est triste. Bobenga papa Thomas ces derniers temps on est absent. On est avec maman prophétesse héroïne. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment.
Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.